Mbote bandeko, bomoni lisusu l'après-midi à l'élo, après avoir passé un moment moko ya silence, tozalaki na silence te mais tozalaki kosala ba recherche moko profonde mpona koya na makambo oyo ndenge tolobaka miso nano emoni te, matoi nano eyoki te, makambo oyo nkolo na biso Elohim abombela biso pe arevelaka bashose wana na esprit pe na yango ekoya kosenga na moto oyo azali na esprit ya koyeba pe comprendre makambo wana oyo deja ekomami po te aya kolakisa na moto moko. Tokoluka bato ebele te, tokoluka moto moko soki yo oyebi ezali malamu, me tokoluka nde ba oyo wana bayebi te batondisami na mama na confusion, parce que tokovivre na monde ya lelo etondisami biso na confusion ya kosakana te. Yango balobi Nzambe Elohim alobeli biso boye, mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Yango moi tant auto zui lelo ngai na mon fils monaka ye a se présenter ye azali mingi alobaka anglais, ngai pe nazali papa oyo na kolimbolela pe makambo mosusu na monoko oyo pe peuple na biso congolais bantu bato wana bayoka oyo ana matoi ayoka, oyo aza na matoi ya koyoka te, problème ezali wana te. Yango na topic ya lelo pe na thème oyo ya lelo toye na topic oyo tolobi elobi biso boye motuna nde ya monene ezali kolobela biso boye banani bazalaka bana na Israël oyo eza Israël oyo tokomona ya pays oyo tokomona wana te, mais selon makomi na Nzambe yango nde tokoloba makomi na Nzambe nde ezali arme oyo toye na yango lelo na après-midi ya lelo. Right. So, they prefer a lot of people who I'm going to say in English, right? So, we've grown up with the Bible, we've been taught a lot of lies, no truth, and no understanding of the people of the Bible. Who are they? We need to understand them, right? Because when we're going to go to these verses and we're going to understand, first of all, who's Christ coming to save, right? Because Christ is not coming for everyone, right? And that's what the Bible says, right? But let's just, my name's or compassion, right? So let's just read Isaiah 28 and verse 9, right? Bon, naza kotanga na mokanda ya Isaïe chapitre 28 na verset 9. Na kotanga na version Louis II. Elobeli biso boye na français. À qui va-t-on enseigner la sagesse? À qui va-t-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être, c'est vrai, qui viennent de quitter la mamelle? Omoni motuna batuni yango ba. So it's literally saying in Isaiah 28 and verse 9, whom shall he teach knowledge and whom shall he make to understand doctrine? Them that are weaned from the milk and drawn from the breast, right? So that's saying that those, because a child, right, a child gets milk when it's first born into the earth, into the world, it gets milk so that it can gain understanding, and then as it grows up, it now begins to go into the meat, and then obviously the meat is going into, that's talking in terms of doctrine, because something like understanding what your nationality is, that's a basic, that's milk. So this is what we're going to go through the milk, right? And then read the next verse. Je vais lire encore alobi lisusu tokende na mokanda. Verse 10 as well. To continuer awa na verset 10 elobeli biso boye. Car ces préceptes
sur précepte, précepte sur précepte, Right. règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Right. Donc, il a le coup là, salade, fruits dans salade, to zuawa, to kotisiawa, to sangisiawa, to bendiawa. Right. Donc, message one is ali. And read verse 11 as well, because that's important for them to understand. Bon, awa na kokende lisusu te na verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Right, so literally it's saying Isaiah 28 verse 10, right? For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little, right? So we're going to break down these verses, going to the Bible, and go from this verse to this verse to this verse, all to explain what we're speaking about, right? And then in verse 11, for with stammering lips and another tongue, you speak to his people, because we know that this isn't the original language that the Israelites were speaking, right? You know what I'm saying, right? So that's why we have the Bible in English today, because this is another language which I'm saying can translate it. But let's go to Matthew 24, because we're taught in the churches, a lot of the Congolese churches, they say, you know, Christ is, you know, he comes for everyone, but no, that's not the case. Let's see what the Bible actually says, you know what I'm saying? Dans Matthieu 15. chapitre 15, verset 24. Awa, il obéit bisoboy. Il répondit. Wana balobi Jésus moutaza ko lobela biso. Alobi je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Right, see that? So Christ is saying out of his own mouth, Matthew 15 and verse 24, but he answered and said, and this is the woman that he's speaking to, that was reading that verse in Matthew, you see that the woman that tried to, you know, see if she can gain something from him, right? And he says, but he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. So if Christ is saying that, we now need to understand who are the lost sheep, right? Who's the lost sheep today? Because the Bible, as per the book of 1 Peter, chapter 1 and verse 25, it says that the word endures forever. You see what I'm saying? So if the word endures forever, that means all the nations that were established in the beginning, you see in Genesis 10, right? Those nations that are established even later on, they're walking the earth today. So who are the children of Israel, right? Because even when you look at our people, you see that we are lost people, because we don't have our shepherd, and our shepherd is Christ. You know what I'm saying? So that's why all these kind of doctrines, all these philosophies, you know, Islam, Christianity, when really that's not, you know, God gave us these laws, statutes, and commandments, right? But now let's understand who are the Israelites. You know what I'm saying? Let's understand. Parce que pour rajouter récemment, bato balingaka mpe koyoka bahistoire. Tokendeki mwana ye koyebisanga tokende na musée britannique awa na Holborn, tokendeki na ye toye komona na kati na musée kuna. En tout cas nazalaki mpe choqué ya komona makambo namonaki mokolo wana. Totamboli na mon fils grand, totamboli tomoni histoire ya mokili ndenge bamindele baza kolakisa biso. Mais na question moko mwana yaki kotuna nga alobi tali, eske yo omoni te ke awa bakomi bahistoire ya bato ya ndenge na ndenge, mais bahistoire ya baisraélien wana ndenge nini bakomi yango te? Et puis na bajuif, soi-disant les juifs et les israéliens toye kokende lisusu na musée wana ezalaki na baniveau toye kokita te na niveau ya babiso baafricain, toye komona yango batia yango lokola na toloba na se penza. Donc na toloba na niveau oyo ezalaki niveau ya tokiti lokola na se neti place moko bakomeli biso histoire na biso.
mais makambo bakomi kuna mosusu ezali vrai mosusu ezali vrai te balobi yo moto soki osali effort okoma histoire na yo na ndenge na yo te moto oyo akokomela yo histoire na yo eske akokoma ngo na ndenge ya malamu donc ezali lokola biso identité na biso vraiment na bosolo babomba yango ezali lokola une histoire cachée yango tango ekomi ndenge tolobaka bana bakosala ba recherche moi j'étais très surpris ya komona mokolo wana makambo namonaki mokolo wana nazongaki nalobi nga nabi en tout cas bato oyo bamboko toye baza l'esprit ya mabe donc bakomi histoire na bango bakomeli bino bahistoire ndenge bango bakomprenaki comme mwana auti koloba awa selon leur façon de voir des choses non pas selon notre façon ya kovivre yango omoni lelo toye nde mpo topanza nzungu wana mpo moto ayeba moto moko ayeba afungola miso na ye how can the so-called white man teach us our history? You know what I'm saying? So they would teach us that, you know, it was monkeys, you know, they'll teach us you were swinging from trees. Yeah. We didn't know. You know, yeah. Tovanda kabatu moko toza na histoire te, tozali batu nzoka nde bango nde baza na histoire te. Bango balingi basala lokola balakisa na monde ke bango nde bayebi secret ya âme ya humanité. Or ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. So let's even read that here in Jeremiah. That's a good point you said about the history, right? Because we've always, even in school in this country, we don't teach you about the kingdoms that were established, like the kingdom of Congo, the Mali kings. They don't teach us about these people. Congo, royaume ya Benin, exactly. And even in Congo, remember I showed you the one where it says the 12 rhinos, the 12 kingdoms. So even that 12 kingdoms, we know that Jacob had 12 sons. So you see there's certain things kind of parallèle. Non mais qui au Congo concerne mon que dali barobi na Congo dakina 12 genres ya ba royaume. Na Congo. Mais baza ko ba moto. Otanga na ndenge ba biso na Mokanda na Jérémie chapitre 17 verset 4 il revient clairement tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Bomoni sikoyo likambo oyo nautaki ko mentionner ya ndenge tokendeki na musée britannique. Bon, nayebi te soki na ba musée mosusu lokola na Belgique ou na France kuna histoire bakoma yango ndenge bakoma awa te parce que bamindele ndenge tokomona bango balingaka biso te baza lokola banyoka bavrai banyoka ya mokili oyo ezali nde bango sikoyo bango bazali komona ndenge ya esprit ya hospitalité oyo biso peuple africain toza nango bango baza na bamayele ya ndenge mosusu oyo babengaka connaissance gnostique ou connaissance agnostique pona koluka ndenge ya komanipule biso pona ndenge ya koluka kokomela biso makambo oyo biso tondimaka kaka bindima soki bango bakomi likambo biso tokondima kaka mais tokendeke koverifie te epuis tant ekoki ya kolanda makambo bango bazokoma biso esengeli to vérifier lokola bato oyo croyant oyo ya bere oyo bazali balobeli yo likambo
kamata kendo vérifie. Right, exactly. Ndoko yeba likambo soki ezali ya solo, soki pe ezali ya solo te. Right, exactly. Ndenge loko tozolinga tosala. Right, exactly. So just to clarify that point, Jeremiah 17:4, and thou even thyself shalt discontinue from thy heritage that I gave thee. Right. So the Most High, He gave us a heritage. He gave us a heritage. He wasn't called Africans. He wasn't called Congolese. He wasn't called these names like Bangala or Baluba or any of these names. We were called the Israelites. But we've discontinued from our heritage, right? And it says, and I will cause thee to serve thine enemies in a land which thou knowest not, right? So in the lands where our people have been scattered, right? The Congolese, you can see, the middle of Africa were taken to by the Hamites, taken by Tip, right? Tipo. Right. He took Na Tanzania. Right. They took with the ivory trade. They took us to places like India, scattered all abroad. Tinda biso na esclavagisme, right. na ba Inde, right. na ba mboka kilikili ya mokili oyo. Donc ezali esprit mabe. Right. And that's what's prophesied here, right? And then I'll finish it. For ye have kindled a fire in my anger which shall burn forever. So this is not the Most High saying because of what we've done, we've not followed these laws, statutes, and commandments that He sent into this calamity. Like even on the west coast of Africa, we can see that they were taken to like Haiti, South America, Brazil, Panama, etc., etc. You know, and why is that? Why did that happen? Just because it's a joke, or you know, because we were. This is a curse. This is what the Most High said. Ezalaki lokola na korajita ngo na lingala pe. Ezalaki lokola moni Nzambe alobi to obéir na makambo na ye na ba principe na ye na makambo na ba précepte ya tielaki biso tolanda. Sikoyo fruit ya désobéissance nde eye kokomela biso lokola malheur. Malheur wana yango moni toko subir ba effet ya oyo esalamaki. Donc to perdre ki bomoto na biso ezali lokola ba nyangala kato ya ba mindele ba eko buka biso ba colonne vertébrale na biso olie tozala ndenge esengeli biso tozala tokomi sikoyo ndenge bango balingi biso tozalaka tolandaka nde makambo na bango bazalaka kaka na raison biso tozalaka na raison te. Est-ce que ezali normal bato yango ndenge toye kovanda toye komona kaka baza na 5 sens lokola biso baza na makolo mibale lokola biso bazali na maboko mibale bazali na moto moko bazali na miso kaka mibale lokola biso. Donc différence ezali te yango moni mon peuple est péri par manque de connaissance yango lokuta wana oyo elataki bato ya bakoko na biso ekomi lokola biso tokoma mona neti biso tozali eloko te biso po to vivre to dépendaka na bango bango siko ba dépendaka na banani because they go to our country and we're going to read these curses how they go to the countries and they steal all of our minerals. Bayaka omoni bango ba grand miyibi ba grand fakwa ba grand bangwalima musala na bango tovali na Europe ba mbule bele toyo mona eloko nini bango bazanango bazana eloko te mais baya koyiba ba minere na biso musala na bango muyibi ba objet d'art na biso histoire na biso makambo na biso. Est-ce que c'est normal? Donc yango esengeli to telema yango moni Nzambe asali ete ngai papa et jeune mwana ye aye kolimbola makambo muso ezaki lokola ba qu'est-ce que c'est na vie nde tokomo mona yango nde babengaka noir sur blanc pona ko éclairer le peuple de Dieu tant ya kolamuka ekoki. So let's we're in Deuteronomy now because we're going to read about all these things that have happened to us and are still happening to us, right? So I'm saying, so let's read Deuteronomy 28 and verse 1 to show the blessings, because there's blessings and there's curses, right? So we're going to start at Deuteronomy 28 and verse 1. Bon, na yango na koloba boye, mwana lobito kende na mukanda na Deutéronome, nde tokoya komona fruit ya ba bénédiction na ndenge ezali nanu to banda liboso na bénédiction balobi les sanctions oyoki les sanctions ba terme oyo to koyoka ngo soki balingi ba freiner bino allez les sanctionner pona banani bako sanctionner biso Nzambe oto bato na mokili bakomo décider ndenge bako sala biso malheur. Ils utilisent kaka mokanda oyo omoni mokanda oyo
bautilisaka makambo eza na kati awa biso nde bozangi na koyeba. Totangi na verse 1, na 28. mokanda na Deutéronome chapitre 28 verset 1. Et Robert Bissobo, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Right. So see that Deuteronomy 28 verse 1 says, "It shall come to pass if thou shalt not hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments that I command thee this day, that the Lord will slacken." So I'll read it again. Deuteronomy 28 verse 1. "And it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments which I command thee this day, that the Lord will set thee on high above all nations of the earth." So these are the blessings that we're going to receive if we follow what the Lord has said. Because it's just like your parents. If your parents tell you that you don't do that and you listen to them, hey, they're going to give you, you know what I'm saying? You might go to the park or something. You know what I'm saying? Right. So obviously that's the good. And you read up to verse 14, you'll see the blessings. But let's read the curses. You know what I'm saying? Right? Let's read verse. Awa ndenge lobi biso soki totangi awa na a partir ya pona question en temps na Deutéronomie chapitre 28 verset 1 jusqu'à 46. Right. Okay, let's go to. Et lobi biso ba bénédiction. Oyo aza na temps kozwa Bible na ye atanga wana. Sikoyo tokoya ko couvrir sikoyo résultat ya désobéissance. 15. So 15 is what, yeah. So verse 15 is where we see the curses. You see what I'm saying? Tena verset 15. Right. Tokomona ba So up to from 28 until verse number 6. So 28 and verse 1 to 28 and verse 14. Okay. That's the blessings. And then from 15 all the way to 68, we see the curses that's going to happen to the children of Israel. So let's read. Let's understand why we went into slavery. Why all these things happened in the land of Congo. Why we were taken on ships. Why our people were killed and still are killed. Let's see and understand why that's happening. awa sikoyo toyomona mpona nini biso bato moyindo tozo souffrir mentalement, spirituellement et puis économiquement. Right. Donc ba finance biloko lokwa ba finance mpona nini tozo souffrir. Right. Yango moni totanga awa lelo oyo babengi ba conséquences oyo esalamaki. Right. Tokende na partie ya verset 15. Right. Yeah? Deutéronome chapitre 28 verset 15. Balobi boy. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Right. si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique, comment on dit pratique, tous ces commandements Right. et toutes ces lois que je t'ai prescrit aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Right. So literally, Conséquence. right, the consequences is saying that it shall come to pass if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God to observe to do all his commandments and his statutes which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. So as you heard it in the French, it's just like for example when I was younger, if I learned something bad and I didn't listen, I might have got discipline. You know what I'm saying? ezali ndenge alobi mpe ya solo alobi ye azali mwana na biso ntango azalaki mwana moke omoni parent nyonso alingaka mwana na ye azala malamu ye sikoyo soki mwana odesobéi na parent estce yo parent kozala na esengo donc exemple nde yango wana donc ezali correctement. Right. And obviously even on that point you have your dad, but then we have the Heavenly Father, and we are his children. You see what I'm saying? And we're going to understand that now. And because he loves us, he's going to discipline us, he's going to chastise us, to correct us, so that we do not do the same thing. Because when something happens, when a calamity happens, we're supposed to learn from the mistakes. You know what I'm saying? You're not supposed to keep on doing what you do. You see what I'm saying, right? So let's read. Let's go straight into it. Let's go to verse 33. Let's go to verse 33. 33 is just a
Bon, je vais lire parce que alors pour le temps, hein, alobi awa totanga na Deutéronome chapitre 28 verset 33. L'un des conséquences. Alobi, un peuple que tu n'auras point connu mangera les fruits de ton sol. Et tous les produits de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Oh God. See that? So it says, verse 33, the fruit of thy land and all thy labor shall a nation which thou knowest not eat up, and thou shalt be only oppressed and crushed always. So just like in the land of Congo, you see that there's many minerals, and our people get taken advantage of from even before you were born. Even before that, we had King Leopold, where they came in. I remember they created a divide for Africa, and they said with the Belgians will take that part, and they will take that part. You see what I'm saying? And then now they come in and they take these minerals to even build these devices, these laptops, all these things, and we don't benefit off of that. You see what I'm saying? And when any time when people try and make a change, they fall. You see what I'm saying? Ezali makambo azoloba ezali ya solo tokomona yango récemment na Congo. Imaginez mboko ya biso mabele na biso mais bato mosusu bada ko bénéficier na yango na ba ressources naturelles na biso. Donc ezali awa nde tomoni yango ezali balobi un peuple que tu n'auras point connu mangera les fruits de ton sol et tous les produits de ton travail et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Donc mindele ba nyokola biso clairement tomoni ke ba européen nature na bango eza ko nyokola biso koyiba bangwalima pona komonisaka biso pasi. Soki yo obimi lelo na ngwende ya kimokonzi olingi ko créer changement do yango moni bayaka kobuluka koboma biso kobomela biso ba leader na biso lokola tomoni na nkondo na biso le Patrice Emery Lumumba babomi ye pona yango po mabele na yo mais monguna lingi yo o bénéficier na ngote mais toye komona ngona kati na mokana na nzambe ao. Exactly. And let's read verse 46. Totanga lisusu na verset chapitre 46. Elobeli biso boye. Elles seront à jamais pour toi. Mabele na biso et kozala pona biso te. Omoni et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. See that? Does he finish that? Yeah. So it says verse 46. And that they shall be upon thee for a sign and for a wonder, and upon thy seed forever. So literally that's showing that these curses are going to be on us forever. It's going to be a sign. Like when you see a sign, you say, okay, it says turn left, for example. So this Moses is telling the Israelites, this is going to be a sign to show who the Israelites are. Because remember, the Israelites were carried away all over the world. They were scattered abroad, right? Just like we were. You see what I'm saying? Our people take it to India, take it to there, take it everywhere. You see what I'm saying? So it's going to be a sign and a wonder upon that seed forever. Not just for one day, forever. You see what I'm saying? So this is now confirming, right? Right. And let's even read let's read verse 54. 54, yeah. 54. Right. Na verset 54 elobeli biso boye. Balobi l'homme d'entre vous les plus délicats, les plus habitués à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux des enfants qu'il a épargnés. Yes. Tomona makambo lelo na ba communauté na biso na batu mwindo. Donc ezali babiloko moko ezali clair bandoki ya mindele bayebi makambo. Omoni tolobaka lelo diable atangaka bible oyo na ndenge ya kosakana te. Ayebi pe ko interpréter yango na ndenge ya kosakana te. Ayebi pe saison oyo na période na époque nini ya ko continuer ko maintenir que biso tozalaka na se ya bamakolo na bango. And you see what I'm saying? So even that curse you just read, that's actually talking about the so-called black on black crime that we have. For example, back there was a period of time before where I could see my brother on the street and I said, you're right, brother, you good, how's your family? He asked me, you didn't think, no, we're good. You know what I'm saying? We could do that. But obviously now we've come to the mindset where we're here now, and we now look at our brother with evil eye, or our sister with evil eye. And it's even that, and that goes
comes down to how you treat your brother, to business dealings, to just the disputes that we have among our communities. You know what I'm saying? And it even goes as far as showing there's no order in our households because it's single parent moms that are being left to raise men. How does that work out? You know what I'm saying? And this only is prevalent in our people as a nation of people. It's not, you don't see the white man they're in the street and they're fighting like that. You don't see them as much as you see us. You don't see the Arab man do that. You don't see the Chinese man do that. He's talking about us because you know that, for example, in Tottenham, for example, there's a Congolese community, and you know that there's been trouble there. You see what I'm saying? So this is real. We see this. You know what I'm saying, right? And let's read one more. You know what I'm saying? 68. Right. 68. Right. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Right. Et tu feras le chemin dont je t'avais dit. Tu ne reverras plus là. Vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura point personne pour vous acheter. Right. See that? So Vraiment. you see that I'm saying? So let's read it in English. Deuteronomy 28 verse 68. And the Lord shall bring you into Egypt again with ships. But we know that when Moses is talking to he's talking to the Israelites here. Yeah. You see what I'm saying? Everything we've read, he's talking to the Israelites. Yeah. He's saying you're going to go back into Egypt again with ships. But we know in chronology, we see Deuteronomy is after Exodus. Exodus was them coming out of Egypt. Moses is saying they're going to go back into Egypt. But we know Egypt is synonymous with slavery. So he's talking about the house of bondage. And you can read that in Exodus 20 and verse 2, right? That is synonymous with the house of bondage, right? They're going to go back into slavery, right? With ships. When we went into slavery, our people were taken on what transport? On ships. They were taken on cargoes. Right. Naba cargo ya Right. ba maswa ba These kanga massive bino ships. lokola ba nyama Right. lokola ba dute. Right. Donc bango baza ba biso toza ba dute to moni yango. Right. To You see what I'm tangi saying? yango. Exactly, right? Yeah. So by the way whereof I spake unto thee, thou shalt see no more again, and then you shall be sold unto your enemies for bondmen and bondwomen, and no man shall buy you, right? And when it's saying buy you, no, the word in the Hebrew is save. No one's going to redeem you. So Moses is talking to the Israelites saying you're going to go back into slavery, right? When you look at our people, we went into slavery. We were taken on slave ships, and we didn't see our homeland again because Congo is not our homeland. We weren't in Congo. The if you want to say the so-called Bantus weren't in Congo to start off with. We migrated. You see what I'm saying? And when people understand Ça that, ba forme de migration, right, ba déplacement, ba lobi tozalaki awa, tosali toloba migration. right, from Ya Israel à partir ya Israël mabele ya Israël all the way to West Africa. te ndenge totamboli soki otali yango même na chronologie ya Bible Right. omona makambo wana nyonso eza clair. Right, exactly. Biso touta na Congo te, Right. touta 'Cause remember, libanda. the pygmies were there in the Ba right. pygmée nde Right. baza bakolo mabele ba un Right. peuple indigène Right. autochtone nde ya solo eza bango wana. That's not us. Omoni That's ezalaki not, biso our, te. that's not our land. You see what I'm saying? That's why he's Yeah. saying you're Yeah. not going to see your land again. Toyomona mabele na biso te. Right. Donc yango na koyebisa kutu grand awa. You know that tango biso ba pygmée, biso ba ekonda, tobengaka ba pygmée banka. Donc kaza mutu moko avanda bambule ebele. Eza lokola yende mokolo mabele. Right. Naza koyebisa grand ngai bitango nakendaka na bamboka na biso na babisika tozali. Tomonaka ba pygmée bavandaka na zamba. Sikoyo eza lokola biso bato toye tovandi na bamboka normal o Right. batia, mais bango bavandaka na zamba, donc bakoya na bakoyi koya na esika biso bato tovandi te, bavandaka toujours na nsima ndako. Right. Omoni See that? donc ezali nini, donc biloko wana ifu toluka to brise baculture wana ya mabe, Right. makambo wana ya mabe oyo ekanga biso. Balobi toyaka na eglize tosambelaka na ndenge ya bosolo, tozala te ke ndenge mama Brigitte alobaka ke bapaster ya lelo mosala na bango mabumu na bango liboso, mais bakanga bana na nzambe. Omoni bamindele banyokoli biso, mais bandeko na biso moko bakomi su konyokola biso na kombo ya kaka mokando oyo. Alors esengeli kosala ba effort
to lutte to bunda po ete ba oyo ezali kati na biso akangwama to kangwama na ndenge ya malamu. Right. So, just as we're saying, this is just a few of the Bible verses that we can show that we are the children of Israel. Romans 8:16, talks about the Spirit bearing witness, because that's talking about us, right? Because the Bible is for everyone, that's talking about us, it's not talking about everyone. So I'm saying, Matthew 15, Christ is not coming for everyone, he's coming for the Israelites. So, we over time, we're going to go through more scriptures to just further cement the point so we can show, hey, what we've been taught in these churches is not the truth. You know what I'm saying? Ezali ndenge na conclusion toyoki thème oyo ezali ce n'est qu'un début. Na ba mikolo koya tokobanda kokota lisusu na mozindo mpona kolakisa le peuple de Dieu bana na Nzambe ke ba Israélien wana oyo totangaka na Bible ezali banani, ezali Israël oyo tokomona ndenge na koloba lelo mabele wana na ntango ya kala ezalaki peuple na bato moindo elobi ba palestinien politicien moko aloba boye alobi tovandaki na mboka oyo tozalaki komona Israël biso toyebi ezalaki mabele ezalaki na population ya ba noir toye kokanga miso na biso mokolo moko ntango tofungoli miso tomoni bato bazalaki ba mwindo baza lisusu te tokomi komona loposo ya pembe ye balobi yango ya monaka lutte ezali nde kote wana me bato oyo baza na miso ya kofungwama tika ete Nzambe afungola biso miso arestore makanisi na biso alongola biso esprit de confusion alongola biso esprit de complexe alongola biso oyo nyonso ndenge balobaka mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Na nzela na connaissance oyo ezali éducation monene tokosela tokoteya éducation spirituelle po te moto abima na boumbu ofungwama otala oyebi ke miso ezalaka mibale il y a les yeux naturels et les yeux spirituels yango biso tokolamwisa les yeux spirituels oyo ezali kati na moto naye koyeba ngo grande ke na kati na cerveau oyo toza na deux cerveaux cerveau ya oyo ya connaissance mentale na connaissance spirituelle cerveau mosusu avandaka awa na motoli na yo moto yango tolamwisa nde eloko wana po ete Yesu azwa lokumu. Shalom. Shalom. Topesi bino merci mingi bo continuer s'abonner et puis bokomela biso ndenge bomesana kokomela biso bokolanda biso na ba réseaux sociaux toza na YouTube na biso pe tozali na ba réseaux sociaux lokola WhatsApp tozali pe na Facebook na Twitter pe na ba mécanisme nyonso oyo bato balandaka grand balanda ye pe na TikTok. Alright. That's it. Yeah, no, that's it. Yeah, so just Kalali Halbash on my shack, just want to give all thanks to the Most High for giving us this truth, for giving you guys this truth as well, to actually have this understanding, to know that you're not just a Gentile or just a black person, that you're one of God's children. And I pray that somebody, whoever's watching this, has awoken in your spirit to the understanding of truth. And we pray. Amen. Amen. Allez, à la prochaine.